partout, mais ça n'a quoi sur la télévision, chaîne idéale et actualité n'attend que toujours qui m'y a érigné partout dans ma beauté la vidéo mokolo alelo toye topé sabino nano bon début de la semaine partout beaucoup la biso parce que solama état politique et République démocratique du Congo et le mona mona mboka sa dundundu par rapport ya makambo ngone ezali koleka mingi to kobeta lisolo ya COP 27 pe lisusu COP 21 oyo wapi eninisi mokili mobimba komona biso tozali berceau oyo ezali koalimenter mokili mobimba makambo malamu kasi mokili elingi kokotela biso te pe lisusu makambo ya carburant tolandaki na France lolenge kani pénurie eza makasi ndenge kosakana te kasi biso awa tozali koyoka yango mpenza te grâce ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi pe lisusu tokobeta lisolo etali discours to bapropos ya mwana mboka Vital Kamerhe sur négociation na M23 tokosukisa bongo na plainte oyo vidi echimanga apporté contre ba investisseurs oyo ba filma qui est sans plus tarder invité dans la plateau oyo na pesi mbote na yo mwana mboka mbote madame la journaliste mbote na bato tout bazuli bako ya kolanda biso partout et félicitations na président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Congo pays solution en face ya monde entier Congo a pays solution merci n'effort au sali pour être Congo comme ma place au Congo. Voilà mwana mboka tokene nanu avant tout ce qu'on a actualité au ezalaki la semaine passée mokolo ya lelo tolandi biso nyonso lolenge kani vidi echimanga saisir justice contre ba investisseurs oyo ba filma qui est hors toyebi ke aza sous liberté provisoire est-ce que procédure on est normal to eza ndenge Congo mboka na biso liberté d'expression comment ba habiter que soki moto aza sous liberté provisoire sous liberté provisoire à quitter au cas où moto asala qui mabe à porter plainte mabete et loko on la comprendre na Congo le côté ko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo il biso eza liberté d'expression donc moto to aza libre na Congo et preuve l'appui ezaki na bato na Congo à l'époque na bato bazaki na gestion na Congo bande ko wa vendre na Congo te pour bato bazaki na gestion ba commissaire bongo ko prisonnier politique la gestion na biso prisonnier politique a été ceux qui moi mboka vidé chimanga a se sentir lésé pourquoi pas à mekakosa la plainte comme il faut et le moment moké na soira kaka et pas inaye Arthur Legan a sala qui a démissionné pour battre belé au cas où moi bêtise et hier sur quoi ça tout le long mon kondi au léa sala Arthur Legan et démission ba sala ngote et pas naye na encourager kai voilà tolandi biso nyonso lolenge madame vice-ministre ya environnement F Bazaïba alobi na mongongo makasi lolenge kani bali kosunga biso te je cite ndenge alobaki alobi à quoi sert koboma banzete na biso à quoi sert ko garder ba forêt na biso tant que bana na biso bazali kokufa nzala vaut mieux to kata banzete wana to teka yango to lesa bana na biso to pia bango kwanga yo moni discours wana ba propos wana olanda ki ozoki yango ndenge ni antaki molobeli ya peuple depuis président Mobutu na makambo yo etalaki environnement ba président tout bazalaki au sommet de l'état ba kokaki eloko te président Félix aza président liboso oyo a déplacé pour la qui sa face sur monde que Congo pays solution ayebaki ba déplacement na partout bande ko kende ayebaki a kokomisa biso na point autokomi Congo est un pays solution dans quel sens et makambo tali environnement il y a une négligence na ba président tout bazalaki au sommet de l'état na milulu monde ya minene nyoso bande ko le monde RDC tout ça la kati et le président Félix a sa diplomatie abimaki meilleure stratège du monde tant to betaki en face au monde to lobaki président Félix a malmenaki ba président nyoso ya monde entier ba bimisi meilleure stratège du monde ba to bandimaki te et si ka Congo pays solution et là qui c'est que meilleure stratège du monde au président Félix abimaki ezaya solo ezaya solo comment et à l'époque na milulu ya minene bo au italien environnement tous qui absent to bande ko za représenter na Gabon to pays Afrique d'ici et Gabon au fruit équatorial naé eza mokie plus que biso mais na milulu minene ya monde abandaki koya pour ya pesa solution et le président Félix
a vite compris que absence hier RDC zaki négligence, il y a tous les présidents basés dans la gestion. Alors il faut mettre fort pour RDC zonga. Après que ça pour parler tout ba diplomatie zaki likolo, ndenge to betela ka ba komani awa. Soki to ya G20, et ça pour président Félix à ça qui diplomatie. Et participation na biso na G20. G20 c'est ça 20 pays à monde entier bavandi batala chacun de pays a sa solution dans le monde. Et tant que président Félix a osé ton na G20 ya koloba. Tous les présidents du monde entier va comprendre que RDC est un bon jour à ma pays solution. Participation na biso na G20 ndé biso na COP27 et l'autre ma pays solution. Comme ma pays solution na biso place tozawana et sengi contrepartie ezalaka. Topé mon solo ezalaka pour na biso RDC. Donc topé si solution tokokata banzetete. Ndengo lobi madame la ministre Eve Bazaiba ndenge alobi tokokata banzetete. Tokopé sa solution dans le monde entier. Pour na ko sauver bonheur ya humanité. Tokoki ko sala yango. To sauver monde entier. Tokoki ko sala yango. Mais contrepartie faut ezala. Contrepartie ini. Il faut bien que biso RDC lelo bazamba na biso eza recherche. Nzete to pe mai na biso eza recherche. Et tant que to sali yango to protéger monde pour spoliation. Biso te bato to sali yango. Spoliation outi na ba États-Unis, na ba Chine, na ba occidentaux. Batalaki mingi beauté. Bakataki bazamba, baseki na besoin na ngote. Pour monde survivre, vous va comprendre que RDC il faut avoir place, il faut contrepartie. Contrepartie, il faut bâtir mon solo. Pour le président Félix a vite compris que Congo a besoin de bon. Abetali sur lui à 25 milliards de budget à Congo. Bato va se kaka. Mais 25 milliards, et qui n'a pas réalisé. Et tant que tu as COP 26, je crois que tu vas retomber. Mon solo, tu peux gagner, tu permettra qui la solution, tu peux ça face au monde entier. Biso ba Congolais to bénéficier là. To betela ki président Félix Maboko. On est qui premier pas. Et en second pas, to bimi pays solution donc face au monde entier. Sous RDC a désisté. To malmener le monde entier. Sous les lots désisté dans la décision to malmener le monde entier. Mais pour Congo changer. Pour Congo fuluka, pour Congo ya liboso et c'est une négociation. Pays solution. Ce qui est dans même COP 21 au Yolo Bisika. Dans COP 21, biso ba Congolais. Richesse na biso, tout est carrément tout caté. Tout est carrément téléphone té. Tout est carrément ordinateur té. Tout simbi pe technologie à monde té. Richesse na biso za ba minéraux. Ba minéraux de richesse na biso yango. Ba bloc pétrolier za biso to tiango avandi to sala que expertise to comprendre que ceux qui to teki ba bloc pétrolier et qu'on malmener monde entier té et qu'on nuire pe monde entier té ceux qui monde entier ba comprendre que ba bloc pétrolier na biso photo teka yango té ba sala expertise contre expertise au biso to sala qui déjà. Tant que ça l'expertise contre expertise, bah expliquer biso. Expertise au biso to sali, to moni brouillé, to moni brouillé. Boté ka ba bloc to boté kate. So qui peut ba lingi to te kate pour biso, na bibi a to te ka mo to kate. To te ka ordinateur te. Richesse na biso na Congo examiner. Lokola to comprendre que na ba minerai na biso pétrole pesa na kati. Il faut to te ka. Ceux qui monde entier comprendre que tout est carrémenté, il faut expertise. Nini, Bappé Sabiso Kanyaka. Bappé Sabiso mon solo. Pour souhaiter Nabiso les budget à Congo. Tata école a bété sur 25 milliards, on comprendre que 25 milliards à l'Obaka est à premier pas. Tu as la capacité à 50 milliards. En respectant notre richesse. Ceux qui monde entier comprendre que sauver le monde. Ou soit ceux qui monde entier comprendre que Jésus-Christ dans le monde de l'environnement, les RDC, va faire ça. Et puis le président Félix a déjà compris qu'il y a un moment où il y a Jésus-Christ dans le monde de l'environnement,
et ma Congo lelo tout ça Jésus dans mon environnement pour ceux qui m'y sauté spoliation du monde entier et aux amants mbilinga ba pays lokola ba occidentaux ba pays lokola ba États-Unis ba pays lokola ba Chine ba kozala en difficulté donc il faut pas collaborer na RDC pour monde entier et avancer et tala eloko au président Félix apesi na Congo quand je dis que le changement na Congo comme on Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au comment opposant moko azo critiquer aucun président depuis Congo ezala Congo en face à monde pays solution. Mais moi, je suis tout à l'heure, madame F. Bazaï, mbongo. Mais mbongo, balobi mbongo de makaye. Belé na bakop 21, bakop 27, bakop banini mbongo belé. Mais mbongo wana ils ont servi mboka nani. Ils ont servi pays. Ko servi tant mbongo ekotaka na pays. Yoka ici madame la ministre F. Bazaï bakozwa tana kanyala ne et qui n'a na caisse ya l'état automatiquement. Il n'a na caisse ya l'état. Tant que tu as mis sur le budget, il y a de 11 à 14 milliards. Il y a tous les déplacements à Tata Ekolo, ton amonara, autant de temps na etandoike, azaka informé. Aïna ko ba même makambo ko le kambo kate. Mo mona etandoike, azolo babilo balo bazo critiquer. O comment na mtumsa zoba, Congo ezo changer té. O Congo ya Congo ya lelo budget longwe de 4 milliards à 14 milliards. Au Congo, nous avons dit que Congo est changé. Congo est changé. Chantier partout. Il faut un chantier réalisé. Congo est changé. Congo a bimi pays solution en face du monde. Nous avons le seul président du Congo. Oyo asali na tamuki. Alegi muto asala katandeza. Comme on Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aleki muto asalaka 18 ans, comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aleki muto asalaka 4 ans, comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aleki ba président nyonso o basa na Congo bazwa temps ebele plus que kana 3 ans na ye. Solution a pesi na Congo ileki ba moto. Yo pensaka lelo to bengaka pays Congo pays solution. Devant ba France, ba États-Unis, ba occidentaux ba banga ba comprendre que bozo le la bozo pesa ba éloge to za na nzala mbongo aleki na pesa leta bo nzala libo Congo bu saina ngo 145 territoires et ça prise définition mo konzi mboka bombaki soko moni ba opposant ba komi à l'air ba comprendre au mona mususu aki États-Unis côté ka ba livre à comprendre au moni mususu komi ba sortie médiatique renté à comprendre au mona mususu alati chapeau ya rouge o ba bengo carton rouge à comprendre muto alati chapeau ya rouge wana pour comprendre que ça 45 territoires zo bangisa bango poni muto alati t'es déjà bientôt déjà déjà balancé yango muto alati chapeau ya rouge wana azaki moribon na Congo ton président Félix Aïe babenga ke komboni o babengani na parti na pour parti na ba comprendre que important ça président Félix babengani Joana ataki chapeau rouge salaki na habité soki eza réunion na bato babenga kaye soki Franki soki nani alata chapeau rouge babengani pe na parti na pour parti na comprendre que président Félix ça na sens o apesi ba congolais tant o sala discours alati chapeau rouge obi apesi mokonzi carte rouge parti ne il révolté contre eux ba comprendre que azan anti-valeur ndeko wana tant tu na gestion azaki moribon prisonnier politique moribon avec même pas dans souffle et le président Félix tant au sommet de l'état a dénoncé na Congo exilé politique à Ozakate prisonnier politique pas Ozakate ndé abima prison yango to zonga mo mukeli sukaka na ba ka place nos ali na chitika mo muke ba politicien ba comprendre ça ba question na ngai nazo ngisoka ka ndengo lo makambu ya COC 21 carburant baya na contre expertise voilà mais to bosana te to ebi que mboka na biso ezali pe ko bimisa ba minerai ya malonga o lelo to ba iPhone bani pona nini ba accepter ba minerai pona carburant to gaz ba komi ko tia na mwase bazo banga eloko moko te quelque part Congo ko koma puissant soki to sali vente ya ba bloc pétrolier na biso to imaginer hein to bité que somme to banzo ya ngwana to imaginer par hasard na vente wana Congo komi ko bénéficier par mois 4 milliards ya budget bandeko batika mibu nyonso basangani Congo komi ko bénéficier on te ata par mois te a bénéficier par an yoza si Congo après 10 ans to koko ma budget à 50 milliards te so yebisanga
on a été après 6 mois. Et pardon, attends, après 10 ans. Et avant 10 ans, pardon. Tu as 50 milliards. Et stopé, toujours mata. Puissance, tu as un pays na biso. Tu as un embargo. Pour embargo, nous sommes rappelés au pays. Bon, on a bien un pays pauvre, net biso. Net président pays, a vu comme un pays pauvre. Mais à combien c'est un riche? N'attends qui est 3 ans. Na yebisi. Tala na yebisi yo. Bateau tout bazan la gestion ya Congo, volonté politique ezakité. Ndeko Mobutu azana ki volonté politique. Aki na capacité à rekomisa Congo ndenge président Félix a commission na kokate. Président Kabila sénateur en vie, azana ki volonté politique. Aki na capacité à rekomisa Congo ndenge président Félix a commission na kokite. Kabila kutu ya tata dictateur yem to akokaka te lokote. Na Congo, moto ba ko benga Moïse ba congolais et sa président Félix. 3 ans, monde entier et bête l'isolo ya Congo loko eloko mususu. Na ebisio biso na Congo ata papier oyo. Eko komisa riche. Eko komisa riche ndenge ni papier oyo. Na Congo awa tozalaka na on dit quoi? Meilleure imprimerie Afrique centrale, c'est le président Mobutu. Nous sommes sur quoi? C'est le président Mobutu. Pour après président Mobutu bateau tout baya baboma Congo. Tuzaka na imprimerie moko zaka meilleure imprimerie Afrique centrale. Na habité à Congo, il y a Afrique centrale. Donc misale ko uta na ba Cameroun, ils ont ça na Congo. Ba pays tout les en Afrique centrale. Babandai ko ya pour crédibilité vandaki na Congo, ya kosaka na te. Après président Mobutu, bateau tout baki na gestion babomaki yango. À l'époque président Mobutu ezaka Renapi. Bateau, oui. Ezaka entreprise publique ya l'État. Bateau tout bazaka wana babomaki yango. Tant tata école Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet de l'État à comprendre que les imprimeries de valeurs ya l'État ba memaka yango pas privé. Les imprimeries de valeurs ya l'État, il faut que na compagnie ya l'État. Et créer emploi, il peut cotiser mon solo. Pour 23% na budget na biso ya l'État et qui na makambo etali ba imprimerie. Le président Félix a jugé bon lobby oh. Mais tout ça la paix na entreprise o bande ko tala makambo ya imprimerie, Renapi. Et vérifier comprendre que ekufa kala plus de 20 ans. Ekufa ça ka sous te OK place entreprise wana ezalaka à l'époque matiti bota entreprise ekufa mokonzi mboka lobi te ah nini ezangaka ono entreprise ekufa matériel a raté ça sali commande à matériel sous l'inspection du chef de l'État entreprise Renapi et la Muki na bataka ba personnel ba utiliser même ba machine très bien et la Muki ndengo tuninga bongo tata ekolo a jugé bon balongoli yango Renapi ba commission yango Senapi. En époque, tant loi modifiant à service et à entreprise privée, ils ont entreprise publique à l'État. Mais si kawa ba commission service public à l'État, ba longoli yango Renapi et commission Senapi. Senapi eza service national de provisionnement et de l'imprimerie à l'État congolais. Entreprise wana ekufaki to récupérer yango. Importance nango eza nini? Entreprise publique union soit l'État. Les imprimeries de valeurs, ou en tout cas terme français, les imprimeries de valeurs, là ici, misala l'État ou État l'imprimerie, net na kati ya SNEL, misala SNEL union soit les imprimeries de valeurs, il y a l'État. Ba pesa ka ngo privé. Il faut ba ka na ngona Senapi, misala SNEL. Les imprimeries de valeurs, il y a l'État, na régie des eaux, misala État l'imprimerie, il faut ba ka na ngona Senapi. Les imprimeries de valeurs, il y a l'État. Net na INPP na ba entreprise publique na biso nyonso et ça comme ça là au Italie ba imprimerie ba ko pesa ka moto ya libanda te il faut ba kana ngo na Senapi to créer emploi et puis cotiser bon na 23% to longola na budget ya caisse ya l'État ce qui misala en tuer na Senapi et ko za sur 23% te automatiquement et ko za 10% 13% to économiser caisse ya l'État donc ndenge tata ekola la musi Senapi eza lokola abakisi une partie ya économie ya mboka. Donc Senapi ezokotisa mbongo na l'État automatiquement ezotombola caisse ya l'État. Merci mon mboka kasi bandeko batuna kipe
kasi na pi bongo société ba kozongisa te kasi moke tokokoma société pe société synergique de Maluku et kozonga mikoloko ya discours to ba propos ya ndeko Vital Kamerhe kosenga na gouvernement sur na M23 pour na ko arrêter guerre ya Est yo omoni yango ndenge na meka muke batu naki soki totangi senapi eza kuti ebele pour TV etandoki eza minute donc soki na yebiso neti ba miba ba nini mini oyo zo tozongi se belé to continuer toujours kozongi ça discours ya ndeko Vital Kamerhe alobi nini par rapport ya négociation et je crois le président Félix abeta qui porte tant au sommet de l'état abeta porte c'est pas le président tout le monde entier et tant azo bembuka ba congolais ou bazara mingi trop na haine tribal bandeko ba n'importe quoi linga revendre na kinité à voyager or ba déplacement président Félix lelo pays solution lelo ba retomber za na Congo ndeko Kagame président Félix amonai accord ya Rwanda kinyekuta est ya Congo président Kabila tiki biso na plus de 60 mouvements terroristes lelo tozaka na moko M23 président de l'Assemblée nationale papa na biso Mbosso Kodo que j'ai sali en passant a beta CT na kati ya plénière ba député nyonso ya Ituri na Nord Kivu o ba impliqué na guerre ya Est babima bande kwa Ituri tous les députés o asinga ka balongola état de chaise na Nord Kivu bo voter bango te ba voter bango non te bande ko na biso na zo ebisa bino biso IDPS to bundela banti valeur to bundela bata valeur tous les députés au basenga état de chez Lungwa anti valeur monene bon voter té ya Nord Kivu na Ituri bon voter bango té baza parmi bato baza impliqué na massacre sama tata ko la qui bonne volonté et pas ndeko Kagame ya kozwaka bataille ko sola kana ye par-ci par-là pour retrouver Kimia et M23 tata ko lo azui voix monene ya koganga en face ya monde ya koloba ete M23 ndeko Kagame ai derrière yango mais kasi na mboba propos na balobi mo mbala de la rater il faut agir pour les lara na mabe ndeko sa ba négocier na diverser na position en force Congo pour l'instant tout ça position en force ndeko Kagame ayebi ke soki to tiema comme na table yenda kopola pour monde entier zo mona uya zo sala réplique na biso en face ya Rwanda ozanga muto akokotela même monde entier ba koloba te IORDC a betali sone na poli batutu bazanga donc moto akosala erreur ya protéger Rwanda na sir na bona nga kotanga pour président Félix ako koloba te ke le photo déclencher guerre na nini négociation discours ya ndeko Vital Kamerhe na moni ngo za ngo discours et ezalo kwa bozana famille nga soki na beti gauche yo ko bimisa droite yo pour ko bimisa droite te nga na beti gauche yozo bendo zolia discours na comprendre que atalisi ba Rwandais to na position ya Fox to na position ya Fox au cas où bozo continuer makambo sala pour répliquer na ndenge mosusu alobi te ke to vanda to banda ko sekate ai politicien tango tata ekola ko be pour heureusement tata ekola mutalobi yango te ako beta liso na monde entier ya ko Alexandre Kagame ke naza mécontent na et puis président Emmanuel Macron pour l'instant France ne muta simbi conseil de sécurité tango abengisaki mokonzi ya mboka président Félix bazaki na ndeko Kagame président Félix abetaki c'était alobi ba pa nyonso bazana Congo ba quitter sol congolais un peu de temps boko ka suite ya M23 avec décision mais négociation na Vital Kamerhe azali ko senga yo monité kabaro ya na cahier de charge na bango to bosana te mais heureusement na ebité soko la ninga malamu président Emmanuel Macron ton avant d'ici bango ba simbi conseil de sécurité mais président Félix Achiteka lobi ba pa nyonso bazana Congo ba quitter sol congolais tokota nyonso tout sima nana besoin de solution na est ya Congo il a qui sini apesa ki des réponses proposition de Vital Kamerhe ngana monyango mabete et puis na ko kotaker ba propos na été et la qui si to ça na position en Fox soki moni proposition ya lobby abisi bango soki bozo continuer makambo bino bozo sala to ko agir façon mosusu mais yondo lobby ozo côté te mo te na côté liete ba kongomani ne ba est-ce que okanisi to ko ya na table na betelo lisolo ati combien plus fois to vanda na Rwanda
to négocier na table mais après qu'on négocier na Congo atayi biso na solo bango clair na habité so ba congolais balina ba président Félix a ko déclencher guerre té mokonzi asaka copte et puis mokonzi azaka dictateur té babandaka na diplomatie yango moni abima meilleure stratège du monde et puis ayo ko bima pays solution tant on a betaka on est anoké meilleure stratège du monde a malmena ba président du monde entier bande Kagame na kati banani tout na ba Emmanuel Macron na ba président ya États-Unis a malmené bango bimi meilleure stratège du monde ezaki ko sa musala après meilleure stratège du monde pays solution na lobi yango clair awa tata ekolo aza clair ebike Rwanda nde tinda groupe terroriste bataki biso donc aza lisusu na confiance à Rwanda te mais aza politicien akoki jamais ko ba face à monde entier te ngai nazo déclencher guerre na Rwanda te là c'est pas la politique aza Jésus à politique Congo lelo tobimi Yesu na monde environnement ndenge Yesu apesaka solution na monde entier abongolaka mai ekomi vino ndenge tata ekolo pe tobongoli mai en face au monde ekomi vino Congo tokomi pays oyo topesi solution na bassin de l'humanité Congo tokomi pays oyo zamba na biso epesi solution Congo tobotoli Gabon tope Afrique du Sud pays oyo asa na forêt équatoriale mokie tolakisi ete solution ekolekaka na Congo discours ndeko Kamere eswinga nelo moko te totikala kaka na dossier de Vital Kamerhe balobi atamboli na kombo ya tata mokonzi ekolo te qui po apesa ye lisusu chance 2023 kasi atamboli na kombo na ye moko ndenge mona bata ensemble ndenge bazali koluka to bazali koloba 2023 mokonzi na bango akozala candidat na 2023 otoyebi ke kasi judiciaire na yesa déjà yakobeba vu que makambo belé babeza congolais te mais ndeko Vital Kamerhe koma mokonzi mboka bimité pour na makambo 2020 monte azape obstacle pour na psolobi heureusement azam face à IDPS to kakila mutu la moment important tant on comprendre que sunzo lo bango na équipe boza 10 joueur wa bunda pour na intérêt ya équipe il faut betela ki mabo joueur zo to sa coach so coach alobi kende communiquer les gars na TV défendre le président il faut ça là wa sunzu abeta mabo mais ceux qui coach alobi kende okete kende li so okete au dévier au rôle de terrono égoïste bakata ke mutu voilà sunzu mutalobi et je pense pas mais na yebi mo mukyo na monaka ndeko Kamere benisaka bato tout ya parti na ye pour na koloba ete 2023 il faut topé savoir pas tata ekolo na habité soko landaki te te na habité soko landaki te ezaki te non plus jamais chef alobi critikaka na kofinga te pour justice ya lele za lobi te na habité ke le roi biso IDP so na pouvoir funa ya na loba makambo eza mensonge e bo solobi justice rattraper ba kokanga ngai OK wo ba justice na monaki asali seki ezaki na résidence na o amai abengisaki bato tout bino pe ba communicateur ba journaliste boza sage boyalaki wana pona koka ndenge nini akopanza nteke mais na kopanza nteke na ye na okaki alobaki bato tout baza derrière mokonzi ya mboka pour changement la Congo comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mais soka kokendaka kosalaka ba propagande na kombo na ye to ko mi pesa lokola candidat 2023 kozana difficulté pour 145 territoires ba politicien mosusu ba komi koluka ba tcha mi trouble na Congo bazobanga maponomi lokola senia seri biso maponomi ezali bazobanga ba comprendre que ba kokoka te ba koluka table to mu négocier mais moto asali ba avancer monde entier moni adversaire azate ata bati élection kaka lobby ba congolais tout tombolaka misapi na vote voilà on parle d'élection to moni mokolo samedi moi mboka Martin Fayulu asaisaki conférence ya monene o ezalaki na thème to débat mingi to yango nazotanga to synthétiser on azozela Félix Tshisekedi na 2023 on a organisé ba élection des enjeux des élections de 2023 ndenge babi ba diaspora ba voter donc idée na ye ani kotalisa ba diaspora ba sala choix pas na ye afukene ki pe na ba axe belé tandis que mboka eza na boto bunda na makambo ebonga est-ce que isa meilleur moment pour ba déclarer l'élection dans la République démocratique du Congo élection zali chef de l'état zaki clair na interview na France 24 au PRFI à lobby ba politicien bazo bang na des élections mutu lokola puna ni député ici de wana tangi kombo komoni ki mangana ni susu kombo ki mangana nani
kombo ki mangama muke député wana ici de tangi kombo na ye yona talisa ba kongomani ba comprendre même ba diaspora na poto bozolanda ba comprendre ndeko wana toza na guerre na este tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ake un mois na guerre ya este place obitumbeza na vandi kuna na bango asire ba na este tout ya nord Kivu na ya Ituri nazo muyema pour solution isoma yango to moni barge makabu changer makasi concernant guerre ya este to moni pas président sauter mais yé député ici de wana sali sortie médiatique à lobby jouya ko commander président guerre ya este ko sila soka ko komaka président en 2020 soki 60 ngani batu bakufaka na este ti jouya ko ma président wanza ki lokoso azowe la pouvoir bato tout ba la pouvoir ba sale le côté fait des comptes na bango zaka akufi na coup de temps problème yeli bato tout ba la pouvoir ndenge ya zowe la ba sa ki le côté kaka ye le même monsieur wana walobi ki ba diaspora ba porter le la président ba diaspora bini ko sa poto biso za kini asali sa action tsango marche moko ya muki ya 14 personnes a commis na point ma tête ba policier ba barré ba bitokana ko suka atiki teti ba tobuli ba pine na ye biso IDPS ata ba tobuli pine to tika ka mutuka totala ki intérêt to pe importance ya bato mais asundoli bato alandi mutuka ba ko bungise ba pine na tiki population wana mutu akuya pe en face à monde aloba na ndimité et puis élection azo ko sanda zo luka négociation ya table to malmener bango makasi tozui Congo wapi tozui Congo na budget ya combien est-ce que mutu azaka na Congo bokaka lisolo ya ba bloc pétrolier mutu azaka na Congo bokaka lisolo ya COP 26 mutu azaka na Congo bokaka lisolo ya G20 mutu azaka na Congo bokaka lisolo ya COP 27 bokaka yango te mutu azaka na Congo monde entier evanda po biso to ma meilleur pays to ma pays solution na monde ezaka te tout le discours tribal te baza bato baza ba valeur te baza ba anti valeur valeur na Congo kombo nango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'homme qui va changer notre pays. Voilà, merci to comme na suka ya maso na biso mokola le moins message essentiel nini et ko communiquer na bande kono so rezo okaza ko landa biso. Président Lolo Sardou parlement debout kinsa ko matete biso to muyaka mo pour nous défendre ko lakisa ba kongomani ndenge nini mokonzi mboka zo sala ba avancer. Na betaka lisolo a robisa bato mokonzi na biso abimi moto ya mbona monde batandi makite lelo mboka na biso Congo pays solution place États-Unis ça RDC abimi pays solution place ba tout puissant baza biso to bimi pays solution pour nini toujours président a la volonté politique bato tout bazaki na gestion du Congo ce sont des coopérants président Félix Elo mon a joué pas naé mokonzi a sala copte oui a sala copte na gestion naé na gestion naé a ende ko tombola mboka na biso mboka na biso za ki crédibilité apesa mo crédibilité Congo ezaki na zone rouge alongo na zone rouge ya Congo il a kisi ke milulu ya minene ya monde entier tozaki incapable ya kuya tangi na milulu ya minene ya monde to andai kuya tu bandi kuya milulu na monde entier ton président Félix Ayi toza derrière ye changement na Congo kombo nango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba diaspora confiance na mieux à président Félix bato tout batamboli wana ce sont des affairistes azoluka moya sala ba affaire na ye ndinga ya kakuna apoto ayaka nde ko sala ba affaire ako fete bi comme la souka bande ko bana grand merci pe salutation spéciale à nos boss orifan qui sombe et nous on a papi Kelly na sima caméra tous avec l'ingénieur Bimbui na bosanité papa Joki Kumanda bazo sinenga réalisation anniversaire ya ingénieur Bimbui baswe na bino azali kozela yango mais to fêter le boss a kotia moi champagne ka ndenge ezalaka sans oublier papa Sami na Paris papa Dani na Bruxelles bozali tellement ébélé ya kolanda tindika bo continuer ko s'abonner massivement et ko sala biso vrai bien grand merci au grand monteur ya tindika Mike Luzaya dio to suki auto kutana mikolo goya bye bye.